ingeta, bokota, bandeko, bokota, bondoka, bokota, bakota kaka, baboyaka kokota te, bandeko nanga, awa dossier sur dossier, awa makambo ya somo, makambo ya kobanga, makambo ya kobangisa, couple mbuma, bandeko nangai, au cœur d'un grand scandale, la famille eza somo, makambo kokamwa, makambo ya kokamwisa, makambo ya sokaina. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na memeli bino lisusu couple mbuma, na memeli bino lisusu Koffi Olomide. Que passa coalition nini to connexion nini oyezoleka entre Koffi Olomide na couple mbuma, ya couple mbuma o déjà toyebi tomonaka papa na biso Atomson Mbuma, tomonaka mama na biso na kombo ya mama na Dej Mbuma. Que passa, qu'est-ce que se passe? Tant de questions déjà, batu bazana posa bayeba elobata bandeko mosusu mama Étoiline yoko taka na muzindo ya makambo kotaka na sujet mbala moko to bandako débattre bandeko nanga avana kota na mwa muzindo ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi pito ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na la parisienne ya Tongo madame Judith Diampo. Année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. Batela santé na yo soki okobatela santé na yo te mutu moko te akotikala kobatela santé na yo yango eza toujours ya malamu eza toujours ya motuya en tant que mutu koyebaka ndenge nini ya kobatela santé
soki oyoki ke to omoni ke na nzoto na yo ozomiyoka bien te ekozala malamu, benga Gafker na lombangu aya kosunga yo. Gafker aza wana azosungaka bandeko na biso nyonso oyo baza na problème ya oyo etali makambo ya santé. Voilà. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na ebike boza ebele oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino. Kande na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli. Ebele ya batu lelo oyo baza lisusu na biso te, ebele ya batu lelo oyo baza ya kokufa, mais soki yo Nzambe azobatela azobomba yo ti mokolo lelo ozali en tout cas eza penza malamu ko célébrer anniversaire na yo. Yango Étoile Nines TV na équipe na ye mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso oyo baza na matanga kande tulubaka. Tango matanga yaka eyebisaka mutu te keno lelo nazoyepa na bino lobi kuna nazokende pa ya bakingandi te. Matanga yaka na cadre nango na système nango. Yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso o bazana matanga bandeko na biso nyonso o bakufeli papa bakufeli mama bakufeli yaya tata mwasi mama kulutu okufeli mwasi na yo to mobali na yo. En tout cas toye penza ko présenter ba sincère condoléances. Courage, courage, na bandeko na biso nyonso oyo bazoleka to bazolekisa ba moment moko très très difficile. Je sais que mosusu dans la vie to komaka na moment moko okomi komutu na mille et une questions Nzambe na lia ya nani na sala nini pourquoi moi ba mituna ezalaka ibele yango bandeko na ngane kopesa courage na bandeko na biso nyonso oyo bazolekisaka ba moment moko très très difficile na ndenge pe na système moko ya kitoko. Voilà. La famille lelo oyo toyeli bino lisusu couple Mbuma. Tango toolobaka couple Mbuma, tomonaka déjà pasteur à Thompson Mbuma, tomonaka mama Nadège Mbuma. Na moma oyo baza lisusu na Congo te, mama Nadège na papa Thompson bakomi ba Canadien, famille mobimba ba les Canadiens Mbuma. Donc baza na Canada na minute oyo bandeko nanga ka ndenge ebele ya batu déjà o balandaka biso toyaki ko informer bino ndenge voyage na bango esalamaki. Pona bandeko na biso o balandaki biso te, en tout cas voyage na bango ezalaki prophétie o bapesaki Sœur Nadège de son côté avant tabakutana na le frère à Thompson Mbuma. Et puis bapesaki pe prophétie ka le même prophétie na frère na biso à Thompson papa à Thompson pasteur à Thompson ye bapesaki ye prophétie na kwa na ye pe atikala koyeba te ke non un jour prophétie wana ekosalema lelo o toye kovanda ka boye toya kosutuka prophétie wana eyaki kosalema bandeko nanga. En tout cas eza esengo lelo oyo couple na biso couple préféré couple moko exemplaire eza lisusu na Congo te eza nango na Canada. Voilà lelo toye kobeta masolo ya ndenge batie Canada te mais toye kobeta masolo ya makambo oyo ezoleka bandeko nanga. Kolala kolamuka toya komona kaka mopao mokonzi Koffi Olomide na bandi ebela bato toyebi Koffi Olomide. Koffi Olomide aza mutu moko alela na ye matalana. Koffi Olomide alingaka na ye matalana, alingaka penza kokota internet pamba. Ye soki kaka ba invité ye mbala moko akokende ye azalaka neti ba musicien mosusu o baboyaka omona mosusu avanda lobi invitation wana na kondima ngo te. Koffi Olomide ye a préféraka na ye pe akende. Na tango akendaka wana azongaka toujours na oya ye atikaka toujours ba makambo kuna. Mosusu bokomi komituna ba qu'est-ce que c'est? Esalamaki ndenge nini wana eza Koffi Olomide. Bandeko nanga lelo oyo toyeli bino lisusu makambo ya Koffi Olomide awa somo. Makambo se makambo moto makambo nde makambo bandeko nanga. En tout cas sans plus tarder nazotiela bino masolo awa ya makambo o Koffi Olomide alobi pona couple Mbuma bandeko nanga na kolinga bolandango na bukebi penza nyonso et après na ozonga pona koya ko continuer analyse nanga ka ndenge to misana ko sala ba analyse to la famille et on se retrouve juste après. Il y a des chanteurs, il y a Souka, Jouma Obekure Kei, Canal plus c'est Katani.
Non, comme on dit, abonnement Sili, Canal Plus Langé Katani, na Boutou, moi là c'est la télé, na tombé sur la chaîne locale, ouais, bissoir, na tombé na RTNC na té, na moni moutou moi beta mais incroyablement bien musique, ils structuré, organisé donc alors bien azo yemba formidable. Mike Kalambay. Na tala pena spectacle on a na yaki live mon na RTNC. Na tala na suka na ba moni ba promis pena. Frère Atoms. Mais ce gars-là n'a habité. Ça dit, Moutouana, n'a pas de featuring, mais Aroboya. N'a pas de featuring, mais Aroboya pour rien. Oui, Manini. Oh, Togo. Première chanson chrétienne, comme la Sarate, Dieu voit tout. Yangat. Oui, Manini. Après la Sarate, sauf occupé. Yahweh ya bolingo, Yahweh tiki sabato kolela. Yahweh ya bolingo, Yahweh moki les anda. On les a chansonné. Et sa chanson, c'est la chanson d'un chrétien. C'est pas la chanson qui est chrétienne, c'est celui qui chante qui est chrétien ou pas. Moi, je suis un chrétien, mais on a la Bible, donc on a croyant mais non pratiquant. On a pratiquant, on a la foi azate. Il faut que nous pratiquions quelque part. Aussi. C'est ça que nous papa. Nous éviter na ibisa. C'est ça que nous la foi. Au tema bolon on a assez. Na katina avec conviction, ce n'est pas un créateur, papa. Et comment? Oui, je suis d'accord. Ils sont obligés de quelque part, dans le groupe Mongoboé, pour ça, c'est une non? Ils sont obligés de mes prières en communauté, pèsent à la malade. Avantage dans les années. Mais en communauté. Mais ils ont un avantage dans le Moko. L'union fait la force. L'union fait la force, n'est pas un orchestre. On fait la force. Au moins, peut-être Ligue des Champions, au moins, c'est quoi comme un groupe là. Ça fait sa force. Moi, comment qui tout ça. C'est bien. Mais non, nous comprendre l'oko oyote. Nous comprendre l'oko oyote. Na tout nous si vous pèse un avantage moko, il y a vous prier kaka en groupe. Na tu le banayote. Nini. Ko sambela na communauté. Oui, avantage dans les années. Te na libité examabe, mais la sengi c'est un avantage dans moko. Kasi kokuta lisanga partage. Na tout n'a pas question. Na tout n'a pas question. Botanelanga eloko moko ngana congolais eloko moko oyo ba mesi ba kosambela ba nini ebongisa na Congo moko to ça boy totika so na bandika boy so na bandika boy et comme arabe parce que ezara matériel après vraiment tina vraiment parce que ezara matériel té au fait na lobby yo ndimela nzambe ngana tuni question botangelanga eloko moko oyo mama église ebima na ba pasteur ebongisa na Congo moko na pesio réponse à travers nzembo na yo kolo kumbama tango bimaki makamuna oya papa nzembo nanga eza nzembo nanga diedo nzembo nanga eza nzembo nanga nga siko en tant que congolais pour makambo zo leka na Congo to ça na nombre d'églises on a monate aux na Congo nulle part ailleurs on a nombre d'églises wana d'abord quelle est la différence entre cette église et cette église na yebaraté tu vois kaka ko il faut payer ça bongo ba fille bateau ba kato yo kaka bongo mais il y a des chanteurs il y a Souka Juma Obokure Kei Canal Plus et Katani non comme on dit abonnement Sili Canal Plus Langé Katani na Boutou moi là c'est la télé na tombé sur la chaîne locale ouais bissoir na tombé na RTNC na té na moni mutu mo beta mais incroyablement bien musique ils structuré organisé donc alors bien azo yemba formidable Mike Kalambay na tala pena spectacle on a na yaki live mon na RTNC na tala na suka na ba moni ba promis pena frère Atoms mais ce gars-là n'a habité. Ça dit, Moutouana, n'a pas de featuring, mais Aroboya. N'a pas de featuring, mais Aroboya pour rien. Oui, Manini. Oh, Togo. Première chanson chrétienne, comme la Sarate, Dieu voit tout. Yangat. Oui, Manini. Après la Sarate, sauf occupé. Yahweh ya bolingo, Yahweh tiki sabato kolela. Yahweh ya bolingo, Yahweh moki les anda. On les a chansonnés. Et sa chanson, c'est la chanson d'un chrétien. C'est pas la chanson qui est chrétienne, c'est celui qui chante qui est chrétien ou pas.
Moi, je suis un chrétien, mais na kosala kaka te na tambola na Bible ka nzambe musu pe nzambe obayenga. Donc on a croyant mais non pratiquant. Te naza pratiquant, mutu alinga na foi azate. Mutu alinga na foi azate. Il faut que nous pratiquions quelque part. Aussi. Soza na ndako na yo papa, na loko yebite na yebisa yo. Soza na ndako na yo ozaka na foi. Otie mabolongo na yo na se. Na kati na yo avec conviction, senge pas ya créateur papa. Et comment? Oui. Je suis d'accord. Ils sont obligés de quelque part dans le groupe pour ça. Ils sont obligés de mes prières en communauté pèsent à la avantage dans les années. En communauté. Mais ils ont avantage dans moko. L'union fait la force. L'union fait la force. Nous tous dans l'orchestre. Tous on fait la force. Au moins la prière, l'union. Au moins peut-être Ligue des Champions. Au moins c'est quoi comme un groupe là. Ça fait sa force. Le moment comment qui tout ça. C'est bien. Mais pour nous, nous comprendre les locaux oyote. Nous comprendre les locaux oyote. Nous tous nous avons un avantage moko ya ko prier kaka en groupe. Na tu lo banayote. Nini? Ko sambela na communauté. Oui, avantage dans les années. Te na lobite examabe, mais la sengi opsanga avantage dans moko. Kasi kokuta lisanga partage. Na tuna ka question. Na tuna ka question. Botangelanga eloko moko ngana congolais eloko moko oyo ba mesi ba kosambela ba nini ebongisa na Congo moko to sa boy totika so na bandika boy so na bandika boy et comme arabe parce que ezara matériel après oyo lo vraiment etina vraiment parce que ezara matériel té au fait na lobby yo ndimela nzambe ngana tuni question botangela nga eloko moko oyo mama église ebima na ba pasteur oyo ebongisa na Congo moko na pesio réponse à travers nzembo na yo kolo kumbama tango bimaki makamuna oya papa nzembo nanga eza nzembo nanga diedo nzembo nanga eza nzembo nanga nga siko en tant que congolais pour makambo zo leka na Congo to ça na nombre d'églises on a monate aux Congo nulle part ailleurs on a nombre d'églises wana d'abord quelle est la différence entre cette église et cette église na yebaraté to kaka il faut payer ça bongo ba fille bateau ba kato kaka bongo mais quelle est la particularité de l'église par rapport à l'église mususu et banarate c'est vrai que Voilà, de retour la famille, nabandi ebele ya batuto uti koyoka mopao mokonzi bande konanga to uti koyoka Koffi Olomide mopao mokonzi ka ndenge boyebi Koffi Olomide déjà tozongana na mwa mozindo ya muke ka ndenge zalaka toyaki kovanda jour mosusu ka boye toyaki komona lisusu Koffi Olomide akotaki interview na ye wana alobaki ke revaka toujours abando sepela toujours kosala mwa featuring na ye na mama na biso Laure Mbongo alobaki penza ke asepelaka na ndenge mama Laure Mbongo ayembaka en tout cas ezalaka penza plaisir ezalaka penza rêve na ye ekozala penza plaisir na ye soki bakoki kobeta mwa featuring na mama Laure Mbongo en tout cas ekosala ye kitoko. Et du coup, après, quand ndenge zalaka, moi, interview à Koffi Olomide, et yaki ko salake, yaki ko interview pe maman na biso Laure Mbongo. Bandeko nanga na tia na moi entre parenthèses, quand ndenge ezalaka na fongola moi parenthèse, na tia teme na fongola. Déjà, na ba musiciens chrétiens, totie bango en général, les hommes et les femmes, bandeko nanga to yebi que, ce qui ezalaka pe na batu, ba musiciens, o bayemelaka nzambe o bango pe balingaka réseaux sociaux makasi mama na biso Laure Mbongo pe azalaka parmi ye penza makambo ya interview sur les réseaux sociaux en tout cas akotaka na ye akotaka tokomi komona pe la servante de Dieu la sœur Eunice Manyanga eza nango mabete eza bien batu mosusu bango bakanisaka ke soki mutu akoti interview seke te eza bien ozo ya surtout comme mama Laure Mbongo aza mutu moko azalaka évangélisation ya makasi azalaka penza évangélisation ya makasi bandeko nanga alors c'est tout à fait normal mama wana alekaka kosala ba interview na ye sur les réseaux sociaux pona koya ko évangéliser surtout bato alors eyaki kosala ke na moi interview ya mama na biso Laure Mbongo tango batunaki ye makambo ka ndenge ezalaka à propos ya Koffi Olomide omoni ndenge nini pona kobeta concert na Koffi Olomide en tout cas mama Laure Mbongo était claire
azalaki penza clair aboyaki alobi ye jamais et encore jamais akotikala kobeta concert na Koffi Olomide. Pourquoi? Parce que Koffi Olomide ayembaka musique ya mokili, mama na biso Laure Mbongo ayembelaka Nzambe. Alors selon mama na biso Laure Mbongo alobaki connexion nini ekozala kuna, connexion ekotikala kozala te. Alors ye abeta ba featuring na ye na batu o bayembaka ba musique ya mokili, nga na yembaka musique ya Nzambe na obeta featuring nanga na batu oyo pe bayembelaka Nzambe. Wana penza ezalaki réponse ya mama Laure Mbongo. Et après à un moment donné Koffi Olomide azongaki pona koya ko rectifier ba parole na ye, ayaki koloba keno ye jamais roti ko beta concert na mama Laure Mbongo. Pourquoi? Parce que voix au mama Laure Mbongo ayembelaka ezalaka bien te asipelaka nango te. Mais au début ye moto bandai ko proposer abeta featuring na mama Laure Mbongo. Alors lelo oyo toye kovanda lisusu, toye koyoka lisusu kandenge bino moko bouti komona awa, bouti koyoka Koffi Olomide akomi kosenga abeta lisusu concert na papa na biso Atoms. Bandeko nanga na boye nanga ke neo mama Etoile no tikala kobetela biso lisolo te. En tout cas na yango na yeli bino to solo la nanu. To solo la nanu awa na okotela nanga mutu te na osala analyse selon ngai kande na yebisaka bino bozalaka pe libre ya kosala ba analyse na bino na secteur kuna ya ba commentaire. Donc okoti kokota kuna osali pe commentaire na yo osali mwa analyse na yo ndenge omoneli. En tout cas ba makambo oyo Koffi Olomide azo sala na koti koloba eza bien te. Ka ndenge tomona ki réaction ya mama na biso Laure Mbongo ndenge Koffi Olomide après kosenga featuring mama Laure Mbongo aye koboya parce que Koffi Olomide asenga ki yango publiquement, mama Laure Mbongo pe ayaki koskoboya yango publiquement. Alors ekomaki na suka Koffi Olomide alingaki abebisila mama na biso Laure Mbongo réputation. Awa sikoyo abandi na le pasteur Atoms. Toyebi biso nyonso ke de nature pasteur Atoms azalaka mutu te ke non ayaka ba polémique, azalaka mutu te ke non asala ba jeton ba boakela na ba mateya, azalaka na ebongo te. Alors Koffi Olomide ekozala malamu mingi asala ba featuring na ye ka ndenge ezalaka na ndenge moko bien na batu o bayembaka ba musique ya mokili. Toyebi déjà ke Koffi Olomide azana ba compte à rendre na ba collègue na ye ba jibe mpiana ba wera son asololaka na bango te. Wana nde batu na ye bakoki kobeta na bango featuring. Pourquoi? Parce que bayebaka musique genre ya musique o bayembaka ekozala malamu ke okanela musala Nzambe oyo soki bongonani na nzela peut-être ezaka bonjour boko lekana o bandokanela ye keno na beta na ye featuring. En tout cas ekozala bien te. Et puis tango pasteur Atoms akoya peut-être de son côté aya ko répondre ekozala lisusu Koffi Olomide akozonga lisusu abanda kolinga koya kosala ba bisala sala na ye ka ndenge alingaki abebisela mama na biso Laure Mbongo maman réputation. Eza bien te wana eza ba provocation. Eza penza bien te. Mutu na mutu avanda na kwa na ye, mutu na mutu avanda na place ya limite na ye ekozala bien. Bino bo yemba musique ya mokili, bo continuer ko yemba musique ya mokili. Soki bolingaka na bino ko boakela na ba jeton, bino bo yemba musique ya mokili ekozala malamu bo boakela na ba jeton. Mais wana ekota na basala Nzambe te. Eza bien te. Parce que oyo penza Koffi Olomide alobi eza eloko azoluka. Toyebi Koffi Olomide. En tout cas bato Koffi Olomide bolimbisi ya makasi eza teke na oloba keno Koffi Olomide aza mabe mais ngana lobaka toujours eza na banalisme mosusu. Nazalaka obligé ya koloba ngo ndenge ezokendele. Nazalaka obligé ya kosala lango ndenge ezokendele. Nalingaka toujours kotia mwa éclaircissement. Ezala teke non parce que te na ba réseaux sociaux oyo toyaka kosala eza na batu mosusu basalaka misala ata soki muto osala mabe akoya na ye non parce que nazo batela ba abonné parce que l'essentiel te il faut kolobaka makambo ndenge ezali. Koffi Olomide oyo asali eza bien te. Ce n'est pas la première fois. Soki ezalaki ata mbala liboso nalingaki naloba peut-être eza temps Nzambe alingi bongola motema ya Koffi Olomide, mais ça ce n'est pas la première fois asala yango na mama Laure Mbongo. Tango Laure Mbongo ayaki ko répondre ye to yaki ko mona réaction Koffi Olomide. Réaction na ye ezalaki bien te. Donc ayaki na cadre moko ya koloba keno aya si faut que abebisela
maman na biso leur mbongo réputation etali ete. Alors to ko permettre ngo lisusu te na papa na biso atoms to ko permettre te na maman na biso na Dej. Couple eza couple moko ezalaka exemplaire to lo bango depuis to banda ba makambo ya ba réseaux sociaux okotikala komona te ke non couple wana kutu bateya kiboy Pasteur atoms asala kiboy maman na Dej abwakela batu ba jeto totikala komona bango te. En tout cas basala ka makambo na bango nyonso avec discernement, basalaka makambo na bango nyonso avec intelligence. Bazalaka na problème na mutu toyi. Toyebi ke na ba réseaux sociaux oyo toyebi basala nzambe ya solo, toyebi basala nzambe lokuta, toyebi ba oyo bakoti na makambo ya nzambe mpona mbongo, toyebi bango, toyebaka. Mais côté penza ya couple oyo s'il vous plaît, en tout cas ekozala bien ko follow mide bolongo la couple oyo na makambo na bango na makambo na yo ya featuring yo luka obeta ba featuring na ba feregola beta ba featuring na yo kanenge obetaka na ba wenga son ba wana baza bato ya domaine na yo bokoki ko beta ba featuring na bino ya kitoko ekozala penza makasi ekozala penza bien mingi makasi ba featuring na ba héritier Watanabe. Mais koluka te ke nona kendo beta featuring na nani na Pasteur Atoms. Ata soki lelo oyo Pasteur Atoms aya ko répondre ka ke non naza na tante je m'excuse ya robeta featuring na Koffi Olomide. Koffi Olomide akoyela Pasteur Atoms awa akoya pona koya ko sabola ye pona koya ko loba ke non kuto azalaka ta nani na voix kitoko te kuto ayebaka koyemba te. Wana ekozala Koffi Olomide eza bien te. Voilà la famille quand ndenge boyebi chez Étoile Nines TV toyaka toujours na batoli to pesa na biso batoli to conseillaka to préparaka surtout batou pour le mariage surtout batou pour le mariage parce que toyebi ke il y a de ces personnes oyo bateya bango te concernant les mariages ezana batou mosusu aokota na mariage. Pourquoi? Parce que na moni camarade nanga bali nga pe na bali cousine nanga bali nga pe na bala tongona bato ebele basala bongo. Alors biso toyaka mwa conseil kaka ndenge ezalaka. Conseil nanga lelo oyo na ye kopesa mbasi ya mabala. Moni mwasi soki obali okoti na ndako ya libala. Mwasi asalaka makambo pona koya ko impressionner bato te. Mwasi asalaka makambo pona kolakisa mokili te ke non je paye te. Makambo nyonso mwasi asalaka il faut atalaka poche ya mobali. Mwasi sala makambo oyo yebike posha mobali nanga epesaka nga a yango nde na kosalela likambo. Soki posha mobali na yo epesaka yo be salela likambo selon posha mobali na yo. Eza bongo pe ezalaka bongo. Botika ba makambo wana ke non parce que camarade nanga sala ki boye. Nga pe il faut na sala boye parce que camarade nanga kenda ki boye nga pe il faut na kende boye te. Yango bokwesa mibali ebele. Mutu nyonso aliaka oyo amonike oyo eza yanga mais soki monike oyo eza au-delà de moi en tout cas ekozala bien te okotisa papa ya bato na ba makambo ya kivantar na yo te s'il vous plaît basi ya mabala wana eza conseil parce que to mona basi ebele lelo oyo bakomi ko vivre ba vie parce que camarade nanga asala boye camarade nanga akenda boye nga pe na sala camarade nanga azonga ki boye nga pe na zonga. Ba vivra ka vie ya ba camarade te, ba vivra ka vie selon ba touté. Mais to vivra ka vie selon ba poche na yo, to vivra ka vie selon biso eza bongo. Alors kokotisa mobali na banyongo oyo, mobali na yo akokaka kofuta te. Bandeko nanga tokomi na mwa suka partage na biso, suka penza yango oyo bandeko nanga ka ndenge boyebi, botiela biso ba j'aime, ba commentaire na biso soki otiaki te. Salelanga partage soki nano partage te ekosunganga ekosala ke chaîne ekokende toujours et encore liboso. Bon permettre nga bandeko nanga na yebisa bino bye à la prochaine. Vous allez toujours connecté branché sur notre chaîne Étoile Nines TV. Biloko kitoko ezoya biloko kitoko ezoya bandeko nanga. Bye bye et à la prochaine.